Ouais, balandi atelier peut-être possible no bambote ebele. Ah, tous en la chaîne Indus na Pastor John. Vraiment opesa matoi. Mokolo elamu oya ebiki azali. Ayoki na noté abenga muninga za pembeni yepsa ese bandi. Yaka tozwa kuri atelier peut benga waza pembeni bofanda waza na kaina biki simba. Ah, tozwa ka leçon morale tout civisme prédication. Yom toko yeba place ko chama kam toko loba ce que sengi A B B cours atelier pete pour la génération T mutu nyonso ko banda na ina no bimisi ka beba nguluma tina basa 22 ans mate esi la kati yebi toko belo ko moko boy lelo bonne année yango ekomi pembeni mais c'est pela na bonne année ponza mapesi makasi ya ko koma bele batikai na nzela. Mais ko considérer bonne année te ke yango ndeko pesa lokwa likambo soni soko zangi mbongo ya ko fêter. Yokanga très bien. Bonne année et même na buzoba te po piège mosusu ata ko sa na yo akotala ti attention na bakotengi so zaki na maîtrise. Na l'ère série ya bonne année de place openda tellement za soif ya ko fêter soki na modèle nini de place on ko mitike comme elongambo famille la tiber pamba. Toma kam na loba. Vie ezana banzela moko elekisaka biso oyo yo moko kotikala koyeba yo te même baparent na yo bakokamwa même bamaster na yo bakotikala kokamwa même mwasi to mobali na yo kuta kokamwa ndeni mobali na nga azalaki boye te akomi boye ndeni mwasi na nga azalaki boye te akomi boye yana makambo se etungisaka biso na oyo koloba oyo kokoka koloba te tikelo libela ti oyo koluka kopesa yango solution esimbisi mobeteli bato yo mpe moto ozalaka bilobaloba yoka. Nani ayebisaka yo ke soko beti ba explication na passe pas batune makambo su solution. Et na makambo su so vo pesa ngo obetela batu tambola nanu ti solution ko bima soki esimbi. Tango bando beta masolo makambo kuta nango na résultat o ebimi lelo tango batu bakotala etei bango babangi yo pe ba pesa ke no challenger yo. Yo kanga très bien. Na ebisio eloko moko boye ndeko vie. Et c'est très compliqué, mais c'est simple. Moi, quand tu écoutes un anzela, ça n'a pas ça danger comme il a eu. Bah, tu n'as pas écouté un anzela, au moins, tu as souffrir, vendagné. Quand tu n'as pas été, ce que tu as fait, mon quoi le bapété. Ce que tu as master, tu as moi, tu as kingadi, yoka conseil. Ce que tu as la muninga, au couté ne loko moko ya mabe o se pelsiote. Tant que ya lobite, yoko tunaye te. Sala samblaka na ki kotala yo yemoko tia koloba sima otuni biloko na so de courtier mike nde kotia biso na barando na baninga obima lokola orgueilleux or yo tuna ki na voix normal likambo mona to tuni comme longa ngambo ngana zana ba master ebele na kangela bango mitif libela mais bazana raison mais raison ko pa nangeza ki tort. Makamsu na kosa na batu misute pa ba pire nga fona funga motema nga soko okutanga na zosuka na sava o na sengi ya poussière na chenda na mutu soki mwasi to mndeko moko abimi na kokima po eza soni nga mukolo benda senga sava ko sukola na tia na mutu na kilo sukola mais soki na moni ozo ya na vandi na zui sava na nguruti na mutu koti po moninga seki o asa pire nga aibi situation na zo traverser ko poata te mais musoko mona moninga na makamba borolo belango vandi nyai. Tant on commence na place on a zato fena ba massa mona ba momi mo beto zakana bango biso nto sekiri obandi ko beta maso na nga ko dénigrer po beta ko masolo kutanga nango on a peur bino confiance po bopoata yo kama na loba biloko na loba onde tondi na kisasa partout na ba jeune garçon makamuso ko loba massa na yebite mais pas nzambe koti nyongo ofinga na oyete mais obeta ba difficulté na oya tikelo confiance ate yo mono ko lobate obeta ba tumisusu yetanga tambola kanza ko akutana kana bango basola ka bien journée na mutema ba ke no jo azo kemba makambe belebele yo kama na loba tala konuna ezaka mbongo te nazo zongela konuna za nzambe fa signer ordonnance ba tia mbongo na banki lelo ba komate soko moni mutakomi tongo akomi lobi akomi pokwa abebisa te grâce moko ya nzambe zo ke na iti l'objectif. Nzela mususu po koma na rond-point, il faut tika na humiliation. Yote famille te mutute. Yana batu misusu asambela to te destiné na ye po koma ti na rond-point, faut le kana spectacle. Spectacle zani. Spectacle za ugoza na bandiko ba na mbongo.
yo bando koti na compte bandeko nonde babonga mais yo mo senti que pas bandeko nanga ba pia kangate kozwa nanga fona bima libanda pa bato balula ka famille na biso nga fona tambola na bango pote beta kopto zo mbongo mais so ba moninga bakanza kwa na saka maseki na linga famille te na kima ka famille na landaka bango pona meka ko luka ko kemba or ko kemba nanga eza vérité na zelo ngimo na famille ma bango bazo ba kiparanga te yoka kuro différent naka na ba matière moko très compliqué biloko na lobaka na lingero kota satan na mutu te Satan za na biyoma o akita nango depuis lo la koyen nango pona koluka kosa ko tenter biso ko kota ka Satan makamnyo sa vie na ote o comme sa vie limitée or âge za mukuse ina neti 60 70 80 ans eza dimi so koti makamba Satan mingi na kobanga na mutu o kufa mobolo zengi makamso ko sala obimi piaker na ba africain yokanga biso ba africain to zakana ba délai à difficulté Europe na ba continent misusu ba bongaka avant l'ère biso en Afrique to bongaka na l'état du kola conjoncture à pays au moins un jeune garçon ba 25 à 30 ans net ngana kometi na 30 ans nazo ndo tala ya mami po ba tshela nga badi oyo na ko dame bongo na songa na poko to nanga na mwana 8 to za kamoko ngaka po mande febimaki na masasamba na bunga ba communauté mais na libanda so moninga o mutu meto na keta bande konanga ba kotsa ngana ramo na ba dudu na ba mamicho na ba romariki yango moni bande romina ndako tala bango na sebeta masolo oyo okima ba difficulté otimbela kwani na ko cibler eza ko la coach so peso play terrain yo kanga mingi coach abetaka na terrain wana po ebi bali mageto akoma mukolo ebi tala anga ye okoye babale mofute na terrain po na placement okoye babale te mende coach akotindika yo va na poste ochebi yo ka kuru soko tanga na zongeli pe na zo bien répéter na remarqué ben telo mingi bazola lanza na sa français po bozo même français na bisika nyonso na place ko kotati même en français na limite français na yo même pas baninga loba penda tokisa ba ke lauréat ye même en français non na kota musa tango zo ba tata quelqu'un yo to tche directeur mais comme même ka français na ba beau frère ba tanga te yo ko tala bango pa bala ndeko na yo o tokisa français ya kancho ko lingo pese cours o zanga ticket donc makam na loba soki okie pa ba beau frère azala muto apusu azala moyibi nganga yokanga koma na se ya bokonzi batoke kutala poza na quelque chose oza na poso ozwa pa na bango nga na kenda pa basere na nga bana basere batata nazaku na koloba te na ba master soki na komi na imitaka modelo na kuti bango na longolaka na okiyaya na nga na zwi bapete na nga na tye pembeni lokola na ye kotala bango na kosala tuna bima na se ya bokonzi na bango mpo nyonso nakumisa bango mpo batikela nga nefisi kopia nga privilège nakende partout bambongo mingi andoke nango na bikala na zo milende otana kopa musala te nga ndo se bamisala ki journalier makamusu mwa mkomisi tokebe bazwi biso te mais lokola zaidi na difficulté que chaque époque afona kote sa présence na bikala ndenge komela ba jeune misu lelo il faut que na beta crochet pa bandeko nanga o babala bala tabaza mibala malonga te miyango tando kam yonde ni so biso toketo zorate mais so boke ba sepelaka na yo attitude modèle na ekendeleli et joie carole kiti kaka ba ko peso na batu yokanga olobi eloko te kiti kaka e fandeli kaka ko fanda na kiti ba bazo ba ke orgueilleux o azana komi kitsa o azana lolende o ebi français o ya tanga te e fandeli kaka na kiti yoka kuro ya etale li pesa tala nana bakure bele na kopesa bino ona oloba na lingi oleka na nzela oyo okende tin objectif sain sauf batu babeta maboko ke courage azalaki yawo na ozonga kana makamto osolola vi ndenge eza wana esengaka bato ya bilela lela te vi esengi bato ya mitema minene vie esengaka po pointer zala na objectif otango tanga te foye batongo soki na lamuki objectif nanga nini soko za na kopo salaka yango tshela motema persévérer za na confiance tikela ngo temps kop ekolaka na nzoto ya mutu lokola mwana angulumaka tamboli akimi pa komo koyeba ba quartier je te dis métier moko te vanda na nzoto ya mutu na facilité tous les moutons remontent na métier à payer qu'à prix métier avait mais ça n'a comme raison que c'est l'ombongo sur kimia il fait nyoko la si ils sont maillés les côtes au penza que yo mo sentir que na suki
il faut tambola ko bike yango ko pona zo kende objectif nanga nini age zo leka te age zo leka te na yango ndeli peko ya ko tseka ngonda munda tie ko tonda soki tondi nzoto ba tango komba comme spécialiste na zo absolument kama miki vie ba bilira betapité ba wele la vie basuka na nzela tokuta bato bazana ba famille mbongo tolula to zana ba famille wana lelo bakota kota mabele otali ba famille biso to ya otali ba grana yo moko na mama bota bino miyoki ma er moko folo lozo mitu na seigneur na ki na famille pona nini ndo moko bisa nga lobi pasa na pasa ko yaka congolais na ba pia ko na ba difficulté pays fena za nanga ta nzoi na Japon yeke pono za nzoi na Japon ikamane swangai. Or, vie est appréciée. Koya mutu eza grâce moko immérité. Nza mena pesa biso makambo. Ndeko nanga. Nazongeli pe nazoloba. Seto nga nazobeta na ba jeune. Basi mibali bo fungula matoi. Eza conseil moko wa koyoka saleli o aboy atiki. Ah nazobisa bino atozo solo naza ni parfait. Naza pe frère loko ba frère nyonso. Tolukaka to mekola malamu ko bomba biso po mkola suka to kotsa ba point to za na sécurité na lola et puis ko to ko za na bato ba sentir que tin muto zaki malamu na biso yo yebikaka to zongi cours numéro 1 na lobaki na bino boy soko ye na famille pauvre netinga et na buzoba oyo liberté ya bo jeunesse yaka mwasi mobile ya na er mo fo tambola na frein en main contrôler yo moko ninyo sozo sala avant la fofa na komituna au juste na za wapi famille otoza tina nangani otango tanga te ko bongeza courage il faut banda koloba bana ba sero mibali bazo tia bango bazemi bazo kima bana atana beti kara suka ba kolanda kanga na za oncle soki papa leki mais ndenge nini ngana koluka na libérer ba famille oyo pona zwa kimia mère na biso soko talie bien abandi ko kola linga lemba to papa kufa to moko aza yokanga tikalaka na nyonga famille kwa yonde mutoko kata singa balie po esengweya yango moni mingi na ba famille babima kwa sacrifice a se sacrifier akenda ba voyage akana kite tala ngana ke banzela maiti ngana eba na jite mena kenda ba lokoro na kata tine balaki maindom ngana keti ba bokungwike ngana mona ti place bakunda bakanza na bokote livre bakanza o botela na ba intro kwa luozi ngana koma kuna na mona bangando moderne modo pendeke pourquoi luozi ye na kende tini bamboka moko lokalo so komi ne Equateur ke na nzela na so sama kam nzela ke kwa boende na maya ya soki ruki o koti rivière lomela na ba boanda bokonzi itoko fili na baki kombe yoka challenger kwa pika ya la mabena ngani na zaki motema moto ekomela ote na ke koteka marchandise tonga na sombi marchandise ba mabena ngani na ndo kipe ba fetite bar nyo satana mboka atana ba kocha musique ya guitare te il suffit ka bana mboka basanga na babeta ndenge sanze bimaka babeti mbunde bakesuko na mai mbunde bale ngana omona ngolo kwa feti fona teka marchandise na ki kosomba na panza pona privé batamboka de passe na kweka na zonga na mapapa différent ngana na masuwa mutu nyonso na balinyara okilanga mawo bajole sanga lokwa bebe moko azangi mama na papa tala bitinde be na masuwa soko sanga noko dinda po kufi aya to yana masuwa na beto kangama na zelo ebimi lokola Madagascar na kati Afrique mo kende sat une semaine ko sumba wana ko mela mai wana tala nzoto na nganja mba ibesa na bantikor yango mwana apesa ba biografie tala ka yosaka na kopo zo sala mezana mutu musoko la mukatongo abandi kingasani makolo na babora zo tekeza la mwasi mobali soki mobali coup de main ndeni jo aboya ka compagnie te akisana ba compagnie amona ndenge ba pesa mbongo mukeme ba saki oya mema amona ke no kufa akata na ndima comme indépendant fi musuza ko pesa confesse mobali acha isi mobali akima fi yango atali difficulté vina pasi te pona mwana ngate aluka $10 banda mbonga koteka o mona ka muta che bitabe na mutuna mwana na mukongo mutoko tike na ndako azate makolo ko banda ko ingasa nitiza zandu soki esilite akozwa bisi te yo makamna loba 6 mois inane tala ni bosaka na bakopiti ndeko nanga
Ngana beta te makamsuma obi vie foyeba. Ngana diminuer ça ba pantalon te na ke diminuer na kaleso. Vete ya kamwa peti oto simba kisi mbongo bikisi mbongo te vie. Na epa no posa fe na ngaka lo ebinga nde na kola diminelenga so nka lokola ya papicho. Diminelenga. Ngaba diminelenga kaleso. Challenger. Na tamba na ba pantalon oyo ngamo kumtala telinga te mais après 4 jours kolia mame basukali ba mai alobo loketo ezosila. Pantalon komo moki. Na zo bisa ba série. Tino munga nkolukana lia na ba matanga. Kolana matanga leki ya fête, pona fête ba tuna invitation. Zande na mai miso ebele, poso sakani ba robeto ano ndulu ki mowe. Na zande na mbanga moka mwindo na soma na tombola, so na lati on chemise kwa chemise on ya mundi so na lati optala kake no oya uchole na matanga. Et chemise déjà funda. Ko ngaba de passer on tetika ngo chiffon on dirait sango yesika, oke pena na nini. Yoko ba kopo. Yomo na kali kile ba difficulté na kutana nango. Yomo ninga tala. Na tala kabino. Empi akera zaka na kali kila ko damete. Jomo na mona ke na quartier na biso mama na goy. Parce que mili na osana 1000 francs nini. Yo lukaka to binde ba bimaka to so ba osana 1000 francs nini. Ngaso na moni tala kotanga 1000 francs na petete kwa Congo e baby o 500 1000 francs. Zo pena 1000 francs kende ba changer au 100. Tanda bango loko a calculer l'équipe. Zoba 100 francs 10. Siko vanda penda bo. Koza presete. Vanda penda kale meke na pompi mela mai penda oya maboko comme na mai na kopoto ko bang. Tia penda maboko na pompi mela 3 gobelets. Vanda penda siko tala 1000 francs ko bandela ngo calcul. Au moins que robota budget loko ba mi. 200 francs sukali. Osoma sukali ba boutique ya mikete. Kena ba boutique oyo ya ba wara oyo la na ba lose sika moko suka na bango mingi ezaka na ba lose sangana kolongola ngo te na libumo kabana yango moko na frontière. Vous comprenez? Si 800 ne kotikala kunga pe ko sa 100 francs to somba makasa ati o sa ba gage pour rien kenda ko ba mayo pa chiri atiki ma chiri atiki sa na bana benda classe kolanda pe komi pi o teza ati bendango. Parce que 600 et 700 ne kotikala, soki 800. Ko kino pona mapa moto te, mapa moto za mapa influence. Ezaka pepele kino ko mi ba mapa elala, we ko maloko na mais kilo ya mibale. So moni ezaka clair te, kino mo na boulangerie malem. Kino ko tsa demande ba fouti. Vous comprenez nga? Tant ko songa boy schéma. To songi na troisième temps. Libala. Ma sœur soko lingi mobali ontoxika kaiti tikelaka mobali temps yenda ko betelo masolo ya ba journée uti ndoko yeba ke nini ton maloba solo bananga amemi nini to bomba nini to sala nini poto kende wapi na moni lelo ba fille belé ba raté voyage à libala malonga na mibalo ne bandeli amona ke lokola pamba ayoki ba camarade na pesa tout na maman na conseil pour na conjoncture mobile ndenge zaki ne bandel oh mobile zaki na amour mais lokola zaki na ba difficulté a mingi mais alinga ki yo tala comme mobile na vie précédé mobile alingi yo okomona kaka alinginga mobile ya vérité okobunga été azalaka soin mais propreté. Yo makam na luba soin na propre bazaka kamoko mais soin ezaki azaka soin mais propre comme un risque yo kanga mobali ya viso ka lingio lelo lobi okuna ndukute kaka soin ndenga yo kutala yo ebi ke un jour tozano na ndako toza place moko abeta mingi maseloka ya projet tokende cop moko boye mundela biso to na ville toza cop moko boye pampa biographie mais yokanga siko mobile escroc aza mobile oyo chaque jour avaya il faut kataka ba coiffe a changer bilamba popé ba parfum abonga maka chaque jour soko kutene 10 jours bilamba sika ando betro ba faillite vite ando même ko na place mo na masolo minene ba camarade na nyoso bando tuna ndeni John ndeni papi ndeni dudu yamdo chola kaka bango pando mona danger comme si ndaza likona bango or ba maso yeso cholana na miso mwasi ere indela ke na piaka batu bakabela ke na pembeni ndala ranzala bango yoka kuru ono ba série ya vie biloko yo ememisa biso bangambo tango zana mwasi bozo lingana yeba ke mwasi azotalela yo po ozo kata e
contraire makambo azaki nango na famille po fille nyonso bazwaki en charge soki aza nopanda bango azotanga to na makambo mosusu so bayika akomi na zemi ba baninga batuna mobali nango na nani so balakisi kaka mobali ba oza na mbongo to te lelo ekomaka baya kotikelo mwasi sikoyo soki ozaki ndeko yoka soki tokota na place oyo danger Congo eza yokanga place bagarçon mingi bakwei na faillite yokanga place bafille mingi destiné pebe ebebi yoka kuro soki baya kotikelo mobali mwasi il faut d'abord un amour ya mwasi oyo olingaki obengaki po tia litoi kolingaka mwasi anatanda te pose mikotaka natanda te tango ozobenga mwasi ezala convaincu na bakritère oyo motema no elingaka po soki horoscope ye aze miba okowanganaka ye te po eza na bafille mosusu yo obengi ye po se décharger yaka nso kolinga na bolingo ya solo nzoka pano ezoko anatanda tango isemeke okota baya kotikela oyo ente omoni koyinie libelo komi kowangana zemi na nga te ezaki te eloko wana déjà soko bandi mesa tante ne bandeli pan edestabilisaka libala epuis ekotisaka badesine badega tomona mibala ebele lelo vie beba bango na malobo feme mwasi basakela ye otia mwana biso zemi to ekotikela oyo lokolo olingiaki ete ezalaki baposa nzoto okomi kofinga kobeta kochola ere moko mwasi batikelo ye ntango bakotikelo une semaine 2 semaines famille na bango baya kotala boye mwana mwasi akomi lokola saki ya box ozomona aza na zemi ya 5 mois me aliaka mabe mobala akomi kokima kokende banganda bachembre masanga lokola osanti ke mwasi akomi mal à l'aise azo mwasi atinde epai yaya kuna po adama akoma boy fimu soko mona soko aboti akomi kotambolaka makolo namona na mokongo na moyo oyo même ipa moya ya 50 francs ozotalaka fille nini aza na ba 19 20 na mwana na mokongo lokola akimi guerre este nzoka nde libala kende ya mindondo tolia mama naona papa oboya bespo mibala ngo lokola babiso tokutana na bekala ti ozozo azeme place na lalaka te na benga oka tokutana na babar lokola na ba rendez-vous à coin comment toza na kisasa me balabana la kiso te tokutana banganda mama nazo makamba mikie mon frère badega o na ba quartier na ba famille eye na bana kili na conjoncture Congo misale ezati yokanga tebe na loba makambo seria mwana mwasi soko lingi mobile lingai na série talaka ndenga zo memelaka yo koyaka na ba dépense ko sengaka ebele te eleka budget mobile azana ngo soko laksi mobile amour na mukyo alaksa ko soko moni to sandima mobile ya parfait azalaka te bo koma parfait na ndenge bozoke ndamu na ba conseil na yo ti bo koma na rond point pourquoi mibali musu bazalaka soko moni atangaki ye moko alika na ba difficulté ye moko na ba voyage mais ceux qui ba lakisi na miso batu a présenter baka so na komi beza pona madame to mona mwasi te tango zali ko forcer pourquoi komisi madame na lera za koleka na pasi mutapesa conseil mwasi abise te kanga mutema oza mobali nanga ndenge batu bazo cholo na famille nanga ngam na lingi yo kanga mutema kende ko simba lelo ya simba honora pe mwasi naza na ser nanga to bomba mobali wana soka koyoka mafu bo frère na biso na bo tanga komo boyeba lupangu na biso moto zaka nango ser na mobile na beta 6 ans oh tokomi komisa kutu papa mais comment kotika porte yo bo frère fandaka sene biso baki te soki na mwana bino botika ngana fanda awa na mobile nanga on dira yebaka mobile nga zaka courage mais pia quelqu'un lokwa banga yo mais tellement sera honoré ata ba discuter jamais sera tangele mikolo to bombaka yi biso pe lokwa to meke sera lingi mobile na to vanda nyeto yana sima ya ser tokokuta na ba frère betebi kaza pia ka kopesa ticket te mais modé to ko honorer na ndenge to ko remercier ye po tebi ke non lokwa sera pesi valeur biso pe to aza yana biso meto sambwisa ezate mais bo frère na biso wana na zo biso leloyo soko tali te ibale pe matikala na nyongo mon frère asombela ser na biso lopangu na loba vrai na ketch lelo tali bo frère na biso ndinga fungwama lelo so to kutani modèle honora kabiso alobaka te nana ngana ba bo frère mais bo frère te famille ya mwasi nanga ba famille ba penza famille omoni ser on dira ibaka sa na vision tango komona bango lelo bani ser abetali bakuna na zero kutana mobala zo sa elenyo nyonso or difficulté o ser kanga mutema le kana ba guerre wana bozala te yango ba tantine zo pesa bino conseil soko lingi mobali soko kutana mobali moko nginda chance lingi o gloire à Dieu mais na Congo abibamba o soko moni mibali nyonso tona kisasa sur 100 65 lokwa ba biso tozo vivre lelo moni yindi lobe sili ba photo na mingi omona ngona janvier musu munene na juillet musu na kondi na belité
So moninga na janvier ma munene c'est que na zoki ma mbongo ko liaka ma bien santé et bimi. So moninga ya jeune asili nzoto ça ba difficulté donc comprendre. Ngande sikoyo basi mingi na bengana ka bango po bakoma ko changa kakatina makambo etali ko tonda na ngai. Batu so apanga photo li. Oh moi sino yo nebo ça 1 plus 1 égale 1. To ça plus 1 égale 1. Wana na mbetu. Na mwana soki to bote ko ndambo elongi nene ngai mwana pa joni mwana maamirai eko yebana. Mais likambo etali libumu na libala ba memela mutu libumu te mutu mtazaka na libumu na ye. Coton des associations te. Na yebisa madame. Mibala ba papa kala ba kufa li ko banga ka basi. Ozo tiela ke muke atala kate otiki na nzungu na sani na yo ngomeka papa bango akufa mama tikala ye moko. Oliko ko tsanga na konta ba veuve. Mama. Na tala muko musu ndenga zo tiela nga fufu nga na bi madudu to sona kinde. Pozo tiela nga na confibo e. Okumona kimbanda ndongo o tenga bi mama. Magetu na kenda su wenze temenga na bi wenze koleka yo. O nga bi mama. Bando benga nga kena kenda interna. Po ba wenze nyosa kisasa na kotangelo ti lelo ezaka ke kufa te. Na koyeba transi wenze kisasa. Pena ba prix nango. Soke na bumbu eza na 5 wenze. Kokenda kana ya principité oya kati kote ba kalme utaka ba Kongo yake kitaka ba ndembi na ba malala. Na ebi ba kwango ezaka wana ebota ba mbongi. Bateka ngo mingi ya groupe pe finana. Eza na prix assez. Soke na mombele na limete wenza luza. Ba fufa bikedo esanga na basinga kwa bachenge. Soko niki songo bimisaka ba sibi kolo mo kosaka perte ya 1500. Maman ça na passé si to ça na vision ko bomba mobilité. Ngana sana mama nazo ba polele. Soko zo lamba ka ke mobile na ngaza na difficulté apesi nga mbongo na mindondo. Il faut que ne pas wenza mindondo. Kosala ka teke na pesi o 10,000 francs wenze. Na peut-être soko zo comprendre. OK ne ba wenza lo kumu lo kolo selo te. Yeba makamna lo ba. Ene bilo musuko cha mafuta mbila te. Sala ngoka bouillon. Nazo ba makambo soko yokinga. Vie eza vision. Mobile il faut que la mbongo na mawa. Ngazo na simisho 20,000 francs eza pour que ne wenze nyoso te. Soko zo kende wenze kendaka na calcul. Et puis yokanonga très bien. Ngazo na kenda wenze ngamoko. Nazaka na nana combien ndakana ba 2400. Mais nazonga na sacha biloko lupango so batunanga. Oti kotaba ndeko na ba oti voyage. Comment kitungo débordé boy. Na samtanga biomoni na kopata sécurité. Soki na poati ba kotimbela wenzebe e baby. Na vuya ngole lopo na sota kwa rewana. Soko zo kende wenzo sana mbongo muke. Yokanga mona mwasi. Ko kende gato kende kosomba bikolo afufu ba texta pembe za cher. Kende na kote ba niki saka ba fufu. Bala ba wenza ba fufu ezaka mingi 7 machines. Weza kana ba sima wenzo kwa ba défenseur. Kende kota place muta zo niki sa ba sac ya fufu ba mama wana. Alongola ba singa moko ba fufu boa pembeni. So comprendre nga. Kota mingi na ba machine fufu mona moniki sa so beta bikedi na machine ai bu soka buki azu singa longolo. Sko ba singa wana yo zela kango. Somba ngweza ka debo te tomsa otekelo na 400. Soko sombi pa na eko nixa pa na ete bima ngo kendo nixa na machine na misato. Nixa nga ba chengo na ngalesa bangulu njoka nde fufu eza wana. Tango nixa ko pesa msu 200 francs. Tango nixa mona ba si bikolo. Ozo mona te ko gagner procès. Fufu ngonde zaka soke beli liango mingi na moto pokala te soko mi pie ko makabo bodo. Balia ngolo ko zo sa mikata moto er mo soko katiri kito duno loboko tena mai. Oniksi tiki pe kanga moto lokwa ba koli. Mo ke noka bongo tie kosi e kosi la. Soko za muto lingi liksi wana osimbela ngolu lutu. Poza ba fufu muso ebeli karate se 30 minutes ko mi bodo. Fos osasko pondu supu nango sopi na kati ya fufu wana. Obaloni fufu na supu aponde bimilo kwa poto. Nazo betelo bashima ko banga te. Yo sakana lokwa mona mukete. Ozowela kokwa na koye mukolo owela kandeli wana nani. Ngamo tuna zakaso na salisi poto na tika ngona nzungu bien na sopaka na sani moka papala. Na zoka na sopi na ziba mapa na katkati mike na boki on lokwa ba anu. Vous comprenez? Tant ko balo dindi ko mi kilo. Mais là lokwa poto yo moko zo mela nespi à moi na 3 mois.
otoki omeli osati okotonda na wala bano polele ngali kamutai kolia na zakana sonité na sina loba pe na lemba na lingaka mwasi atielanga misuni moke mbisi fufu ebele na boya makambo ezala ko bapesi au moins 10 000 francs okende osomba mama nga nasengaki yo nde mbongo koma okende wende osombaka mbongo moko na 5 000 mbongo munene mafuta oui mais eza moko nga alingaka bana Thomson basengisaka bango 6 na 500 ezaka mingi na gambela kendaka mingi na lero bango bakanga wenzelelo bazobeta siffle yo sikoyo okota kobanga banzinzi wana te trafic d'influence baka na posa batulisa marchandise soko si bambolongo to tiena moto toki ebomaka bavikute echangeaka bagulu kwa sardine mwana quartier mtu toko tuna ozima bako lelo wapi omachirisi nzuku ozomona stratégie wana foyeba nazo peso ka bashema tokia lisusu mwana mobali yokanga très bien lingaka olalaka na ekonzo je te dis boya distraction tant que vie ezopesa raison te ona zopesa no ba cours sérieux dignité basombaka te soko komi na ba 25 à 30 ans okomi dia majeur ozala nango to te lokolo komi tongo nzamba yebi yo kotalaka ndenge batu bacholaka nde basekaka te mutu mutaza na nzelo nzamba chele abonga na ndenge na ye yo yebaka ke lokolo oza seke oza parmi bo ya lingi mema yo na objectif bomba soni na yo na mukyo kozwa pesa ngo valeur pour batu babanga yo na pete sona lobani toke malembe ngeza na banzela musu na kenda otali ke na kozwa moto to bisi na kende mais natali entra journal yo na ndenge na za ekoti muke na kozwa bisi na soni tina sa pesa batu nga monde na za na bagarre contre nga omona kotala te ipeni ti matete jamais 5 millions na jamais na futa ticket wa kati référence na aka na mon échangeur côté télé ya monument na bike bumbu makala okita baba ti na obima ngaba ozo comprendre ti parler fatigue yona ko tambla tona koma pembeni na ndako ale tikelo kwa na futa kite pembeni malewe wo kokota kama lewa place ba masa baza mingi te ba kembi na yo te bakuta na bonheur moko ya ufele yango na zaki so na uti na kembi bongo na mbongo na ngaba eno linga na dame na ngano na lambisa na tala na etada ma modèle lopangu toza so na telo pangu batuti bazati na moni bilonga ba ne fete mi fete mi teno bima donateur pamba ngamo na nyoko mi na trajet na boya association mona kana bimi na kelu kama malewa kokenda na malewa oye beli sikate yoka cour asa na posa zongisa mbongo ko chamu mukie yokenda na malewa bandi ko kangisa banzungu asa teki minga su bénéfice etikali ka bambu mapamba nalo na o comprendre nga et puis kabola ka commune moko pokuta na ba masa te yoka kuru soko sana lembo lingo dame oki kuru nga na sekina ponga na salango ngaza kana limete na ngina dame na leki matete na kele na njini na tiki commune moko vierge po kuna so na côté ata na fandi kota fenêtre na bike mwana quartier ko lekawa te olandi kuro yaya ba secret ya vie toke malembe ngale lozo mona ngao na kola ki na désordre bana éparpillé moi si toi kiminga po akumanga po na piaka po ngaza okim moi si kutu kamana to tala ka modèle moko biteli balonali ngaba si tondo kamana kufinga na te imoka vandi ateli kitala tala tia baluki asimbi sima amone ngeso kite moka ka papa maman loba ina kenanu congé na kozonga après 2 mois on a bisima nzela ke ende ko kabana moko dala miyap vous comprenez nga mais lelo yo ngaloba yakomoni dikolo ya difficulté ona le kaka ba famille ba monanga pamba bitinde ebele kolia muke sikoyo nakenda ko fete première fois na c'est anniversaire malonga nakendo sango libanda mboka nakendo fete anniversaire na ngana mboka papaya je te dis Dieu m'entend parler na fete anniversaire en Europe de na sombaka ba McDo na ba masa toke ba video na ngoto eza o memi biso le point ba yebaki te ngabi mo sa bino surprise na soki bango 5 toketi to koti to vandi ola nanga très bien
na sombi bango mutu pona après nasi bango le lundi anniversaire nanga pas ozomona na sai pona nini yo yebi kaka mais banda na feta wana tina zonga ko fete ko maka na yebi ke lelo journée nanga na ko pensa mo so sango pensa te po objectif nanga na bongité na ta nanu ninyo e bombelinga na suka soko so comprendre nga makam na loba onaninga tebe mon frère vie eza challenge na ko pesa mo courni po boloba po to baka tole peteza nini e challenge eza kanini challenge eza botola o aza champion sentir bato basomba bandako basako yonanga bakena na ndako na cimetière te ndako etikala awa sala tu oza na part na vie atoko kina gombete zota na mitende na ngamanjo wo soko kokite soma ta na sela ta na malu ko prouver ko zaka propriétaire privé na lobite ko na makasi poko soma penda ku yo sombi okufi baba mone pesite bateki basala ngo sadaka problème na ngande s'imposer difficulté ça na âge mo pese ke yeti mo pon et pese kimia ngana mona ki kisasa mabe mais na kisasa kanza mapese ngali lipa pourquoi na kima kisasa na kenda ngola likolo ke na kisasa na zomona kwa vina ngeza wa te vina ngofeza na ngola or ta na kenda ngola na kezo formation ko kemba pona za susu maîtrise des places na ke vie pour simba faut texason is encourager pona kenda ko sa ba kopo na bisa bino boyebi ba luanga na lela na bibembe yo yebi na kata ba matiti na kenda ba kopo yebite na tinda ma ba soni moni penda tantine mo kazo sukoso mutuka otali jeune fille obi o masi na kocha lito bazo tindo suko mutuka pa pesi mo kazo tuna nga vina ya na père muso soda na ngola betanga mbata na mukongo na sukola ka pine mabe o ya viens qui pena boy mbata viens abio na pesi mbongo na ngosuka quand même mabe boy wana kutu na lota ka teke na kozata na pina vélo ozomona visa ka espoir zala courage mais Dieu m'entend parler nazolo bango na ndenge bosembo pe na vérité lelo kami elokoni tout est vanité. De l'autre, on a bien voyagé, place nyos, na kokende. Na bonga te metosa kakao. Ki sasa ko mona ngona ba faute te ozanga lipa. Mona ki sasa ke point na ngana kopi na nga oso na beti na tena ngotema mbamba eko simba. Na teya ya. Ngana zo kende ba njili. Na zo luka bisi na mata pona teya. Na ko mata bisi bo yokanga. Na okende ko banda pale tizandu makolo. Na ko mata bisi ba éternité. Ouais ba mayo jaune. Esprit de vie. Esprit de vie tenini. Ouais ba mutombo dikembe. Ba mayo jaune. Ouais ça mingi ba school bis. Na ko banda te na zandu boeti quartier na kiti. So na kiti boy. Makolo tinda sans ko senga ticket. Combien de gens qui me passent à sa candidine. Je suis habité idéologie pour comprendre ngo si ma so ezali pona mbongo ndena zo ke ba kopla ndo sa ki journalier. Mais na kati pona kotala kaka comment Congo so ke na biso te ya bino meto so comprendre te vie za wapi. To sangisa ka prière na ko lukate. Prière eza molimo nzoto eza ko bima na moi. Oza kana métier abomba ka nzoto soki nzoto tondi molimo azu makasi. Indu sango lelo evandi pesi esimbi. Sengana ndimana okuta na chef de l'état. Jamais. Mwana kutana chef de l'état ngam na sengo densité ba lukanga pe na mwana to kutana chef de l'état wo titolo ba ebi kombo na ngebi ngape très bien. On se comprend. Alors na yango tout est vanité. Mon frère, on peut se conseil nzela vie il faut la persévérant. Il faut yoka kanga mutema kende musala na maximiser yango. Côté lipambolo ko yeba te malamu zo sala kaka kesotika na mitema bato kwa nyongo. Ngole ko sanga na tio ko futo ko yeba te. Un illettré vaut rien, de l'eau challenger. Et peut-être ça, on comprend. Na futa ba nyongo nyonso wana difficulté. Wa yebi ke na zai ko defa eza la nane za nane. Pam simanzela na tindika bango. Ngana madame na ngana boko tanga komo sito kamana ki na aéroport a poto. Mindele ba tondela biso wana. Mama na ko swana. Ya jifola ke Paris. Ngana tika na ke Kiev. Kiev na ke, on comprend très bien. Nase so kosonga nanga Kiev Varsovie na Pologne. Varsovie Dubai on comprend bon ye challenger. Nazonga challenge. Quand personne continue ma maison marché. Na uti be Egypte, na uti ba awa tout rien yangote. Ko lota voyage te, lota métier ce qui vendre on dit comme ça bisika nyonso wana. Na kuti na batamboka ba payo to so lula na lo bakapona critiquer te na lo bakapona motiver e bele ba bongi na poto e bele ba kekona poto ba tikeli bele ba tikeli ba pia ke
So so comprendre nga. Vie eza oyo zo sala ozo monde. Ce qui vision no pende senga kyo na poto, kende na ke esprit ke na ke cop. Et bele ba kende na voyage ba bima na Congo, ba kende ba ngolo ba poto ba sanga na esprit ko luka la vie. Ko koma ba koma kuna ba changer idée. A kota na makamba moyi na baninga. Yo yeko luka vie simba baleki no bazo na kisasa. O koti na masola ko seka seka ba mitumba ba sapi makamba bele. Ben ba kona ba musicien. Oui, mais objectif na yo nini? On a le bas. Biso tona ba kisasa to voyager te. Mais ba ko bilanga na so betaka na muke na zo sentir zo fouter là, vie zo ken. Combien ba ba o na poto soka ya kucho okenda poto te mais amana ki vie zo pro, ils ont progressé ça pe na mwasi na bana bazo vivre, c'est ça. Problème na ngana ngande zala à l'aise. To zaka na vie na concurrence te. Yo moko pesa yo raison. Wana bato soko kwei ba kozanga, soko zui ba ko sepela. Pesa na te yaka. Nga pa nanga ko banda na militi likolo tu eza bagara vie. Nebite na lobani. Alléluia. Oui, mais osalaka nini? Nzamba va sala fa kuto na kopi moko bongo ya fula mama. Prier oui sans cesse mais tambo na ko banga nzambe me bimisa lipa. De ko nanga nzamba pambola. Vraiment de na lobawa. Bele batuna inga paso kufela ki mama oui. Maman Koufaki, tu sais, Kunda qui est Sili, tu sais, 40 jours, tu penses que moi je crois. Le 17, le journée. Et ça qui le 18, je pense que ma campagne c'est ici et Sili. Mon frère, ils calme, cop et zongi. Vraiment, on est ensemble. Nous sommes pas mon frère. Nous sommes en Zuluba. Mon côté a sous-estimé yo. Yo m'opé comme il peut sa faute. Vie saka bagarre na courage. Et bien to sobetela maboko bazana ndenge to yebite. Et bien to somona pamba bazana plan nzambe. Linga yo nzamba pambola et to utani bala simna chaîne biso Indusa na Pasteur John. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci.